Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend ernyo so bozwami na pesi bino bambote nzambe na lola bomba pe abatela biso abatela bino nyonso bisika nyonso bozwami la famille, j'espère que tous allez bien. Ernyo so boza video na biso babone à Noëlla TV la famille balandi à Noëlla TV to partager, to aimer, to s'abonner et ko sala biso bien makasi s'il vous plaît la famille. Ba commentaire na bino pe na télé na kata vidéo na biso pe esalaka biso bien et pe sera biso ba courage la famille vraiment tozo ya pona makambo ya ndeko na biso chroni mama chroniqueuse Karine Mokonzi la baronne mama ya YouTube baboya bandima azali mama ya YouTube ata balobi ke eloko ye alobaka ke ye azali numéro 1 na kati ya YouTube ye moto abandaki yango aza na nini eza problème te eza problème te eza honneur na ye moto na moto ayebaka ndenge ye moko amizaleli donc ye lokolo ayebi ke ye moto abandaki YouTube ye aza na ba honneur na ye ya bongo ata boyebi ke ye aza pe mama ya YouTube numéro 1 nazokamwa susu bandeko tozo koyoka kuna esam kuna azokoloba ye mama wana mama shasha wana ye aye kokota makambo ya YouTube na kata ba minui wana aye kosala ba prière na ye aye kokata mwana ye akomi liboma na mutu mwana ye akomi na ba problème na mutu evi amatisi mutu boye bandeko boyoki deja moto ya prière moto ya nzambe nano esimbi bino nanu te moto ya nzambe wana ekozwa bino na ndenge moko ekosimba bino na ndenge moko moto wana ndenge ekobanda kotindela bino moto wana mama Charlotte prière ndenge ekobanda kotoka bino moko bokobanda kokata bilamba bisika bokozala parce que o makambo ozosala en tout cas tozoyeba susu eki motema mabe oyo boza nango ya ndenge nini donc moto ya liboso oyo bomoni ke oyo akokabwana na mobali donc eza Karine moto abandi yango comme ye moto abandaki mpe réseaux sociaux na bachroniqueuse donc ye mpe moto azokobanda moto ya liboso ya kokabwana oyo moto ya liboso ke batika ye na mwana ezali nde Karine bandeko ekomi nzembo ekomi moto nyonso azwi amimonaki ke abali azwi mobali ye amimonaki donc moto ya liboso oyo asepela na libala moto ya liboso ke esimbi te baboyani donc ezali Karine bandeko totikaki motema mabe ya boye totikaki motema mabe ya boye bandeko Yesu azozonga akokuta bino kaka boye ke barando ke matière anini yango bino bozalaka nango wana ezaki motema mabe kindoki wana yango wana prière ezotuta bino prière wana ekozwa bino oyo bozosalaka ba live koloba n'importe quoi na kati ya ba réseaux sociaux bazotalaka bino bandeko tokokende api tokosuka api boye donc eloko nyonso ya mabe moto ayiba moto asala boye o Karine azokolona o Karine azokobuka Karine yango alonaki nini pe azokobuka nini oyo yo ye ngai ye kuna oyo abukaka te obe oyo alonaka te eza nini alona nguba ke akobuka masangu non totikaki motema mabe bandeko totika moto pe a vivre totika moto pe a se retrouver moto nyonso donc eloko soki esimbi te eloko neti koleka tika ezali te balobaka peke bato mibale bakotambola nzela moko te soki bayokani te soki bato mibale batambola nzela moko ifo bayokana mibale mais soki bayokani te bakabwanaka c'est normal mais mwana aza na kati bakoyokana à cause ya mwana oyo bozo koloba bafamille azoya boye mama antora abimisi bavose basali boye botika lokuta na bino wana Karine alobi moto akosimba bafamille ya mobali ya ex papa na ye ya mwana na ye aza te soki kosimba basimba mobali na ye mais biso mpe na respect oyo bapesa biso ke yaya moninga azali yaya na yo papa moninga azali papa na yo
frère ya moninga azali kaka mpe ya yo na respect wana ti kobimisela ye baingire te tokorespecte ke papa ya Arieta donc azomérite barespect. Alors bino na ka na bino wana kuna bosakana na ye ndenge bolingi en tout cas botikaki motema mabe bato bayokanaki te esimbi te botika tozoyoka mpe kuna na balife wana kuna bazokoloba ye Karine wana ayoki te akosi biso bambula mingi akosi biso lelo ayoki amonani verité na ye emonani bandeko yo ozoloba bongo mpe oza mama mokolo donc moto neti Karine amanipule yo na kenini amanipule yo na kati ya réseaux sociaux pourquoi amanipule oyo mama mokolo ya koloba ke bambula ebele akosa biso donc akosaki yo ke kende kozwa mobali après boya mobali wana donc Karine alobaki bongo en tout cas mpona komona ke siko Karine yango alekeli bino mayele Karine yango azali mama ya youtuber parce que yo mama mokolo oyo na life ozobenga mpe na life ya mwana mobali ozokoloba mpe ke akosa biso bambula ebele. Donc oza yuma Karine akosa yo oza mwana moke yo moto ya na poto soki kala so bambula boni Karine aye na poto kaka siko aza na 5 ans soki 6 ans donc aye ko manipule yo siko lelo ofungoli misu ke ndenge bakabwa na mobile na ye mais omoni ke oui sikoyo afungoli biso misu mais oza bête oza vraiment na tina te pona kolakisaka Karine aleki bino mayele nde bofingaka ye ke atanga te mais vraiment aza mayele koleka bino donc Karine azo déranger bino na vraiment nazo comprendre te na koloba ndenge nini azo déranger bino na façon moko toko comprendre yango te donc akokende boy a déranger bino akokende boy donc TikTok chinois afungoli yango pona mutu nyonso pona bino donc Karine akomi ko déranger bino donc partout Karine akosala azo déranger bino finalement toko kende wapi pe toko suka wapi ye wana pe akomi ko déranger bino susu azosala sikoyo plateau na ye bureau na ye sikoyo na gare du nord gare du midi sikoyo azoko déranger bino susu ye muta bandi yango après bokolobake nini ke bino bato en tout cas tozoyeba te botika soki muta yebi kosala eloko wana bopesa ye temps asala ngo soki yo oyebi eloko wana te oyebi eloko mosusu sala mais soki eza domaine na moto wana nzambe atia liboko na kati na ye ke aza na don ya koloba aza na don ya kosala eloko wana bondimaka ye quand même balobaka ke mboloko ata ondimaka ye te me ndima mpe ata mbango na ye eza neti Karine eza domaine na ye ya koloba tokolongola mafinga totie na kote oui mais aza na domaine na ye ya koloba nzambe apesa ye domaine wana bato balinga ye donc mutu na mutu nzambe apesa ye domaine na ye mutu na mutu nzambe apesa ye don na ye o bato bakolingela ye epesamela moto nyonso te bandeko bokoya koboma mutu pamba orke aza na ye innocent ezali kaka ke bato ndenge bazokolinga ora na ye bato bazokosepela na ye ndenge alobaka ndenge asalaka bazosepela na ye bino bokoloba ke non aza na kisi akendaki na ye dingwe atambolaki boye abimaki na musicien boye musicien moko ya kisi abimaki ye mpe azwaka kisi wana mais kisi mpe epolaka te soki azalaki na kisi akomela ngo na bambula boni akomela nango ezali koloba ezali courage ya moto bandeko botika kobambaka motu makambo oyo eza na kati na ye te botika kobambaka motu baproblème okutu peut-être ye ayebi yango te me bino bokoya botie na kati ya nzoto ya moto wana ezalaka lisumu parce que balobi bible elobi lisumu ya moke ya monene ezali te nyonso kombo nango lisumu me bozotangela motu mabe wana peut-être yo ozalaka wana te me oya kobotisa kaka ke non asalaki eloko boye non atambolaki boye bandeko tomonaki ndenge bolobelaki awa ke abotaka te matrice bakata matrice nyonso basi bazikisa me bomoni ke abota mwana mpe alobaka wana komoni Arieta eske ekoko te ya bino te ke oyo bozokosela moninga ezali yango te ekoko te ya bino te libala soki esimbi te où est le problème
moto na moto azwi nzela ake na gauche na droite c'est tout tochange page akoki komona mobali na ye mosusu wana mpe kuna akomona mwasi na ye mosusu moto na moto asali vi na ye mais siko Karine akomi on dirait azwi ngambo on dirait ye moto alibosa kokabwana on dirait ye moto non 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 c'est pas ça Congolais amonaka makambo nyonso grave Congolais amonaka makambo nyonso Karine asali eza grave donc bango nyonso bakomi ke abando osala boye abando mimona ke abali kaka ye azwi donc akomi neti ye abe donc franchement naza maloba koloba bandeko na biso en tout cas to changer donc oyo nyonso Karine kosala na maboko na ye eza mabe Karine kosala boye pourquoi asali yango Karine kosala boye pourquoi alobi yango Karine kosala boye mais finalement au juste bolingi nini communauté ya ndenge nini o bolingi Karine akende kofanda quelle planète po bino bolinga ake fana planète nini moto nyonso aza na droit ya kovivre moto nyonso aza na droit ya kosala oyo azosemble ye bon asala mais siko Karine akosala bo yango te impoli eboye arespecta mobali te siko finalement moto mpe ata aza na mabe ata aza impoli mais soki azwi mobali wana aza na éducation ya malamu mais mobali wana akochange moto wana eke impoli te so wana ekosila impolitese wana ekosila wana ezalaka rythme ya mibali ya bakongolais bango bazalaka kaka bongo balinga kaka respect wana balobaka mwasi wana azorespekte nga te lobake peut-être amonaki eke azwi mwasi asali boye ale mwasi wana akomi impoli mwasi wana aza na respect te mwasi wana afingaka boye mwasi wana asalaka boye mibali bakongolais toujours bazalaka bongo mibala bakongolais toujours wana ezalaka rythme na bango ndenge na bango alors Karine mpe akoki kofanda wana te ke akufaka mpona libala bamonaka ake abimaka ndako moko na mobali bamonaka ake mwana abengaka papa na ndako orke kuna ezosimba te eloko moko ezotambola te eloko soki esimbi te tika avant yo komonana na cercueil avant baya kolela yo pourquoi atikaki te bino bato liboso kopesa faute pourquoi bandoloba te pourquoi atikaka te azwi siko bolingi nini donc moto na moto atikomi kobima na ndenge na ye en tout cas mpona kolakisa bino ke Karine azali na étoile yango ezoderange bino moko bobundana nango kuna ye kuna pe aza na ye te bino bobundana nango kuna ye kuna azokufa na prière ko mama na ye mama Charlotte matisa niveau penza niveau ekoma penza niveau moko likolo po ederange bango nyonso moto na Nzambe etumba bango bisika nyonso bazwami na bakomplot na bango nyonso bazokosala na tongo pokwa na midi nyonso bazokosala vraiment moto wana ekende kozikisa na lolenge bazokofinga mama mosali na Nzambe bazokota teke baza na bamama me bazosima mama Charlotte bazokofinga vraiment mama Charlotte moto na Nzambe akitisa moto kanda na Nzambe ekende kotumba bango nyonso bazosala balife wana komba kofinga mama oyo en tout cas kanda na Nzambe ebebisa bango tumba bango eboma bango vraiment na ndenge bazokoloba na place bazokoloba vraiment bamona maloba ebunga bango na kata mona kuba ba munene na Nzambe ke non ba oya Nzambe basakanaka na yete bofinga Karine c'est tout mais ke boya kofinga ka mama Charlotte asali bino nini bandeko boyoka soni te pourquoi asali musali na Nzambe kanda Nzambe boyeba te ko emaka mukolo moko non en tout cas bo changer ba congolais bozata na respect mukie ata bazopesa bino matière yango po bozwila mbongo parce que matière na kombo ya Karine bozwaka ngo mbongo ebele mais bosala ngo na ndenge ya bien na ndenge ya respect ya kofinga ndete mama wana botya ye na kote mama soki azokomona ke mwana ye azokele na ndenge ya mabe mwana ye azokele neti na kobunga nzela na kati ya réseaux sociaux bakati ye life balobi non bakotisa prière où est le mal où est les valises mais c'est normal
bazomona ke no Karine azokende kokota na nzela oyo bimisa ba bêtise tika to mema ye na nzela ya prière bino bokomi ke bakomi kobwakela bino ale libanga na molili soko olobi veut dire ezwi bino alors libanga wana ya prière ezwi bino ekota bino ntina mikwa libanga ya prière wana na kati ya minuit wana na 23h batiaki prière wana ezwilaki bino yango en tout cas soki bochange te bokokufa na kanda na nzambe ekoboma bino bochange bandeko bochange bopesa respect na mama wana aza mosali na nzambe bopesa respect barando na bino toboyi yango te bosala barando me bolongolaka bamama na kati ya nzela ya réseau sociaux na bino bolobi ke aya na priere na kati ya réseau sociaux kasi ndoki yango eza na kati ya réseau sociaux c'est normal po bino bozika moto bokozika moto na kombo na yesu boyeba ke non yesu aza na bomoi basakanaka na baoyo aye te en tout cas la famille nazotika bino en tout cas basi oyo nyonso na mibali oyo babaluka bakoma basi en tout cas bochange yesu akozonga bochange oyo bozosala eza malamu te eza bien te boza baparent boza bamama me bozosala ondire boza baparent te ondire boza na bamama mpe te ondire en tout cas ezosala soni mingi bochange merci nazotika bino bye bye la famille.